Et bon, ça, mutazana ma coquine noté et 5 ça une année 2 ans. Orobo ya kovana na eto au Kenya kulukaya. Eh. Ba fiancé ya Congo hein. Ndeza la ganiza kwa bobalana. O sokole bilamba. O la mbelai. A beto biloko. Donc alors ça nyonso. Il faut accepter que moi na yo ya monsto ya mobali à ça 15 ans ou 14 ans 13 ans de fiançailles. Tenga na ondima ngote. Na ko sepelete na osilika. O eza na sensité. Bo sala na 15 ans na ndenge ni. Et bon pour les fiançailles ba sala 10 ans 7 ans 8 ans 15 ans de fiançailles ko bani pona ban. Pardon. On est roi kindoki envoûtement. Omoni pasteur Moïse Mbiye alobe elo mobo. Alobi une fois na landa matia na lobi ezana elo comment on est sabino na église ko choquer bino. Mais bon ndima te. Elo kongo ezani eza bolingo. So mutu alingi yo yozo mona ke osuki wana ata 15 ans de fiançailles bolingo nanga 20 ans de fiançailles ménopause ezoya 100 ans de fiançailles kuna sezo beba yozo zela kaka alinganga le lobby akemuna mo tanga mono mo mabunze komi kolemba amoni yo mo tolo lembi ale akeli kone mutu mususa kebala c'est le temps là ils ont une durée fixe te oyo écriture et lobby c'est-à-dire la parole de Dieu ou bien la constitution ou comment par rapport il y a durée il y a temps il y a fiançailles ceux qui ont lingi mobali a fiancé yo musano sala gezo simba isusu te ya boya ceux qui ont pe tonto li fiancé moi fimo bo musano ezo simba te boya eke luka mususu potangu nzela na makamune ko simba ozwa mbongo mbangu oyeko bala etango zo mona ke ezo simba te nani depo linga fi oyo musale beba kope simba te yango bo vanda ti ba 100 ans ti ba 200 ans soko monike na bala ka na sentiment te babala ka pe pona sonité ezate ka abonazo mona ye ou bien pona bolingo pona kitoko ou bien pona famille na bango ni nazwa non le temps on a batika ka ya fiançailles temps oyo ko yeba non na lingi mwana mwasi ezala za kitoko ezala za mabe ezala sala ka boy ezala zongisa ka boy nde temps oyo nga na lingi ye. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Très heureux de vous savoir nombreux, chers amis internautes de Congo Suisse. L'honneur pour nous de vous savoir nombreux devant vos machines en train de suivre cette émission qui est présentée par moi, celle qu'on appelle Ursula Doué Bossale, autrement dit la noire congolaise. Moi, c'est Boya Hydroquinone. Les canons en appellent même que les canons en monde comme méga côté. Là, je dis bonjour à mon patron, maître John, pourquoi pas aussi à sa femme légitime, maman Micheline Mishka. Chers amis internautes, entrons directement dans le vif de notre sujet. L'autre Zolobela sur le fiançailles. C'est quoi le fiançailles? Donc on découvre on a bien ensemble fiançailles et zanini. Mais là il faut pratiquer un moment de fiançailles. Est-ce que fiançailles elles ont la durée ou elles ont la durée? Nana ba bengi fiancé. Est-ce que fiancé a pouvoir ya rola pas fiancé na e? Est-ce que c'est obligatoire que fiancé atikara ba sous-vêtements na ye ma puta na ye na ndaka ya fiancé na ye? Tolanda ensemble na bino. Voilà, chers amis internautes, nous continuons toujours na émission na biso na sujet na biso du jour sur le fiançailles. Nazana de quoi côté na ko poser question pour que tu fiançailles et zanini. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Comment on a Nadine Sona. Ouais, maman Nadine, sujet na biso sur le fiançailles. Pourquoi expliquer biso fiançailles et zanini? Merci beaucoup pour la parole Yaya. Fiançailles et sa période oyo batomi balé balinga koyebana ti soki ba mesani ba yokani ndiye komima ba on a libala c'est ça na mkosi. Et durée à fiançailles et ça combien de temps? Est-ce que ça na duré ou bien ça na duré? Non. Fiançailles et ça la mois durée. Mais ko umelaté. Net selon gai fiançailles est bien et bon ngaka to tu moi 6 mois ya koyebana.
2 mois tokomo beta masole pa bino basala ndenge la kuma mois 8 mois ce qui tena baxelo mois chance à 2 mois donc to sali mois une année kaka ya fiançailles na biso entre temps to préparer pe pré-dot et bon so mutazana makokina noté et 5 sala une année 2 ans orobo ya kovana na eto o kenena kulukaya ba fiançailles ya Congo hein ndeza laganiza kwa bobalana o sokole bilamba o la mbelai a beto biloko donc azo sa nyonso ya zalaka na mbongo te donc ana ya ka ofele na mukuse po lele komaka o bolingani lelo aelio o il faut pena goûter na eba soko za bien soki pose randeni so ndeni a goûter pe yo ebika ke to okende dans les bons to ko bala na mobile na ngazwa na enzoto inane natalelaka yo zalaka na mbongo te entre temps o mata ko denda non ngala ko kateloka inane na yo wana na inane na ngana ozongo na continent ke tozo sakana na biso mibale soki makamba sérieux ate to kati so sérieux ate to continuer et bon pour la fiançailles basala 10 ans 7 ans 8 ans 15 ans de fiançailles ko bani pona ban pardon on est roi kindoki envoûtement omoni pasteur Moïse Mbiye alobe elo mobo alobi une fois na landa matia na alobi ezana eloko mona esabino na église ko choquer bino mais bon ndimate eloko ngo ezani eza bolingo so mutu alingi yo yozomona ke osuki wana ata 15 ans de fiançailles bolingo nanga 20 ans de fiançailles ménopause ezoya 100 ans de fiançailles kuna sezo beba yozo zela kaka alinganga alelobi akemona mo tanga mona mo mabunze komi kolemba amoni yo mo tolo lembi ale akeli kwana mutu mususu akebala nde bango basala yona mukuse ba yaya yo mutu basala no 15 ans de fiançailles 600 ans de fiançailles 800 ans de fiançailles yaya kata na yo po tanga ozambo ne akebala mutu mususu po yo déjà aebi libanda na kati na mubimba donc ndenge zana na en coulisses asala makamune na CCC mukolo ozambo akebala mutu mususu. Question de curiosité, oza marié ou oza fiancé? Maman naza fiancé. Yayo sali combien de temps déjà? Ngai to sali 7 mois déjà pas oyebela. Mais 6 mois déjà les quitte. O na yebisa ki autre 6 mois au pour prolonger 2 mois. Na baxere moins 2 ans, moins 2 mois. C'est le mariage kala mingi année prochaine. Année prochaine. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup bani pona ba fiancé to bolandao. Banje kolanga basi bolingo aveugle binote. Mama biso alobaka soki okutani na mutu opusani pembe na ye makamune komi ofungwama makamune pe komi ofungwama bokangama wana nde 1 + 1 = 1 soki yo solingi mobali a fiancé yo musala no sala gezo simba isusu te ya boya soki yo pe tonto li o fiancé mo fimo bo musala nezo simba te boya ye ke luka mususu po tangu nzela no makamune ko simba ozwa mbongo mbangu oye ko bala e tangu ozomona ke ezo simba te nani depo linga fi oyo musale beba kope simba te yango bo vanda ti ba 100 ans ti ba 200 ans soko monike na lingi swati na di na sona la lingi fania sona ezo simba ya welela bale po wana nde lipamboli na yo. Voilà, pardon, ceux qui yaya au monde que sali ba 5 heures wango yo yebela a jezo kendeo ménopause zo ya tika ye po azokosa yo po lobitanga ozambongo o sutuka ke ba ne mosi mususu. Voilà, merci beaucoup. Chers amis internautes, on continue. Toujours le sujet habituel sur les fiançailles. C'est quoi le fiançailles? Fiançailles, elles ont la durée, tout elles ont la durée. Vous en avez besoin de comprendre. Fiançailles, elles ont nini. Alors, tu as vu, bande comment qu'on a beaucoup de gens de comment on quand tu copies ça à vie et à peine à maman, on m'a un peu poser la question pour te comprendre. C'est quoi les fiançailles? Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Mazaï. Maman Zali, l'autre sur le bel sur le fiançailles. Et tant que maman boboti, aux maman, aux anabana, aux apena bakokota, on s'en basali au grâce déjà. Mais quand on peut expliquer, bah tu besoin d'un biso fiançailles et zanini. Fiançailles et zaneti, moto, bakutani na mobali, soit mwasi na ye po babalana. Mais po baye bana bizaleli, soit baya ko balana. Siko na batu mususu selon bakutimi ya batu mususu omona mutu mususu neti babiso tango tokoli ezaki bokutani na mobali 2 mois 3 jours boye aye abali yo siko awa ba fiança awa omona boye mutu mususu asali ata 15 ans ba mususu basali 2 mois 6 mois ça dépend ya mobali ta mususu mobali akozala suivre na mwasi na ye alobi ki azobala ye ba mususu basalaka aventure a Monica moi ça c'est payé na ye azobise ki na fiancé o mais azana posa o balete sikoyo ezo dépendre siko na mobali
mobali akomona caractère ya mwasi pe eza bien te aza na posa kobala ye atiki na ye siko mosusu ekozala kaka ndenge ezalaka aza na mbongo te me alingi mwasi na ye na ndenge solo bakosala par exemple 2 ans aye abali na ye esala eloko te ezodépendre kaka na mwasi ou bien mobali mosusu akozala na posa mpenza ya kobala mwasi siko amoni mwasi aza na bamakambo ya gauche ya droite babiloko ya bongo ye mpe atiki na ye les fiançailles eza bongo ezodépendre na mobali selon makoki na ye soit selon idée amemelaki alingelaki mwasi ekozala moto mosusu alinga mpona kolinga ekosi fiançailles moto mosusu mpe alingi ya solo ke akobala ozomona eza bongo sikoyo ebongo etant que maman est ce que okoki koaccepte que mwana na yo ya mwasi to ya mobali asala 15 ans ou 14 ans 13 ans de fiançailles te nga na ondima yango te nakosepela te na kosilika oyo eza na sens te bokosala nanu 15 ans na ndenge nini eza na sens te soki bokosala 15 ans lokolo olingi da mwasi soki oza ata na mbongo ebele te okokende pa baparent ya mwasi oyebisi bango ke mama nalingi mwana na bino me naza na makoki te eloko oyo naza nango na maboko nakopresente bino yango nazwi mwana toke kovanda ntango tokozwa biloko mosusu toye kosilisa esili eloko nini akoki kopresente mpa na bino baparent eloko ezodépendre sikoyo na batribu ndenge ezalaka bato mosusu neti biso boye nga aza moluba biso soki oye opesi ata mbongo yindambu ata biloko ya mama oyo okozala nango ndenge biso osenga bataba bakopesa ata taba moko opesi ata mbongo ya papa ata 300 200 olobi ke nakoya kosilisa bazwi soki baparent ya mwasi bamoni ke yo osepeli na mobali na yo esili bazwi mwasi bake kovanda na ye ebongo mpona bato nyonso bazolanda yo bafiancé tout bazolanda koloba nini mpona bango oyo basali ba 10 ans ba 15 ans 7 ans de fiançailles wana mpenza nazoyebisa bango batika mpo wana eza aventure eza aventure po ndenge eza bongo eza bien te bosala ba 7 ans ba 8 ans eza aventure fo bosala eloko moko esepelisa baparent ata yo moko mpe osepeli po bobanda kaka fiancé wana bovanda boye wana eza mpenza bien te fo kotika yango fo kosolola mpenza na moto kolakise verité ke nazobala oyo tosala boyokani na baparent wana nde bien ya kowumela wana mpenza eza bien te. Merci beaucoup, chers amis internautes. Boki ndenge mama lobi ko mais la bongo mabe a rolingate fiançailles et ça la 10 ans, 15 ans, 20 ans, 14 ans non. Alobi na tango na bango ezala ratam une semaine, un mois, on ba la sepeli ayebimi na kata famille. Alors ceux qui ont moni que ozana makoki ya ko bala te. Tant mieux yaka kosola na famille ya mwasi et c'est bon que non papa maman na lingi mwana bino mais naza na mbongo te pour l'instant bango nde bakobisa yo ke loko za na mbongo te sala geste loko la symbole opesi que bloco selon coutume na bango après ozu mwana OK mwasi na yo OK na ye. Donc voilà un peu toujours continuer. Là je dis bonjour à mon patron maître John Walobi 1000 fois boss na benga mukolo mobutu de la presse. Grand bonjour à toi aussi maman Micheline Mishka celle que j'appelle mère boss. On continue fidèle ami internaute. Ndenge zali to yebisa ki bino que boss abonné toujours commenter cliquer mais partager cher abonné à Congo Suisse boss peut tenir par ailleurs Ursula Douayo babi moi ça bois hydroquinone 0% les canons na pembe mais na monde tout ça connaît toujours na ce jeune biso ya lelo sur le fiançailles. Na bi ke ba imboka bosse belé ba baza ba fiancé ba marié ba célibataire pe bazola nanga bali kombe tout comme peut to koki oluba na ndeko pembe na ko profiter na pese mbote bonjour. Bonjour ma sœur. Comment nani papa? C'est Platini. Ok, ndeko Platini, to yambio na émission na biso elelo réalité quinoise au tozo bela sur les fiançailles. Étant que jeune pour na yo fiançailles zani. Bon, pour na fiançailles za bato mibale basangani, bazui ma idée ya ko sanenge ni tani ni ba yo lingana pona bolingo. Ok, merci beaucoup. Pour na yo les fiancé, fiançailles, ezara na durée, to na durée té. Non, équipé té, ba misusu fiancé ba betaka ba 7 ans, peut-être misusu à 3 ans, c'est le temps à binonde bozo boki na bolingo. Yo si vous marié to fiancé? Non, je suis fiancé. Vous savez combien de temps? Ça fait 1 année 2 mois. Et bon vous années pour le mariage? Bon, nous avons préparé toujours. Si on a préparé, il y a un année de bosoni et malam. Et là on est les ça que non bato basala ba 15 ans de fiançailles, 14 ans, 12 ans, 20 ans. Bon.
Là, ce n'est pas pour moi. Buana Bango. Oui, Buana Bango. Mais pour nous, vraiment, limite, c'est 7 ans. 7 ans? Oui. Limite, c'est fiancé pour nous à 7 ans? 7 ans. Ah, pour moi. Pour nous, 7 ans? Oui, c'est 7 ans. Ah bon? Alors, on a 7 ans, on a un exemple. Et là, on a pratiqué dans sa fiançailles. Bon, on a 7 ans, on a et l'autre, on a pratiqué parce que ils ont mécanicien entre bisomi balé. On a salaboé, on a sombi boé pour la préparation makambo ko ya liboso. Na ko bomba mo mbongo ya yelo mo boé. Na bi que non on a préparé pendant 7 ans na ko bala. On a préparé madame na un jour à Goya, moi lupango ezali, moi les transports ezali, à revivre bien, moi commerce boutique c'est ça. Et bon, pour la fiancée, ça a 7 ans de lobby, 10 ans, 6 ans, 5 ans. Et après, quand ça a 7 ans, 10 ans, on va un bateau. On va le but que non, à ce niveau, on a été que moi, c'est monsieur. On bateau dans le lobby, pas bon. Bon, pour la bateau, on a trouvé en normal, parce que ça les lourds moroti. Parce que si vous avez une fiancée, il faut que vous ayez il faut que vous ayez batuba mona bino parce que ezala soni bozo kita bozo mata tout temps batuba mona rabino parce que suka bo umeli na tambo lingo bobalanité wana vraiment ezamala muti un mot pour na ba fiancé tout bazolanda pour na ba fiancé tout bolanda vraiment entre temps faut regarder chance na temps o nya surtout mobala zo memela yo regarder chance et ça la mara malam ya mabende ezala teliboso. Merci beaucoup. Cher ami internaute, ndeko apesi avina alobi pona 7 ans ya maria ya fiançailles eza nango normal. 20 ans te keza te pona 7 ans. Na 7 ans wana bozo bongama. Na 7 ans wana bozo soma mapango ndenge ndeko alobi na 7 ans wana bozo sala be fort bozo ko s'organiser pour que lobi bo balana. Donc mona mutu azo pesa vie na ye selon ye ba msu lobi fiançailles il faut 3 mois ba msu lobi il faut 7 ans msu 6 mois msu une année à pour prolonger mois mukie à baxer mois 2 mois ba côté mois une ba c'est au moins une année. Alors chez Nabino ezawana pour na kopesa bino ba info ya sûr et ya bien. Ezo révolutionner ba conscience ya bato. Alors ba fiancé to bazolanda ngai bozo ka pa vie ya bandeko na bino ndenge bazo pesa. Pona bato pe bazala rasali 15 ans de fiançailles na mwana bata prendre suka baliete boyoki réponse na bino boyoki ba idée ya bandeko ba pesi par rapport ya ba durée na bino ya fiançailles. Merci na bino ba abonner na biso ya Congo Suisse. Bon on est toujours ko s'abonner massivement, commenter, cliquer, aimer, partager to même bino si je me ya bien sur le fiançailles. Nazana ndeko à côté na profiter na PC boté. Bonjour papa. Bonjour. Bon année. Mon nom c'est Kadel Kembo. OK, papa Kadel. Tozolo bela session na biso sur le fiançailles. Na ebité pour na yo fiançailles et zeni pour que bato bazon na biso ba comprendre. Merci beaucoup pour la parole accordée. Fiançailles eza étape oyo mwasi na mobali bazo bongisa po bakende na mariage. Donc étape wana ya fiançailles et bandaka tango mobali a se présenter na famille ya mwasi. Tango a se présenter na famille ya mwasi, c'est ça le début ya fiançailles. Normalement fiançailles eza la durée to eza la durée. En réalité fiançailles durée nango c'est le temps oyo mobali a se présenter et pas ya famille ya mwasi. Le temps va se préparer pour baya na mariage, c'est-à-dire c'est le temps là. Ils ont une durée fixe, c'était écriture et lobby, c'est-à-dire la parole de Dieu ou bien la constitution, ou comment par rapport à durée, il y a temps, il y a fiançailles. Ils ont dépendre entre na mwasi na mobali et puis na ba possibilité ya moi ya mobali surtout. Ils ont un temps fixe mais ba sala kango mingi kende mulaite. Merci beaucoup. Donc, ça a 10 ans, 20 ans, 15 ans, parce que ça dépend de la balai. Non, 10 ans c'est trop. Au maximum, on a une année. Donc, normalement, durée nango est une année, c'est ça? J'ai dit durée nango est une année. Na lobi po nangai maximum na tie une année. Une année. Alors, il faut pratiquer au moment na moment de fiançailles. En réalité, en tant que chrétien, en tant qu'un serviteur de Dieu, ezali juste moment oyo ezali ya koyeba na bizaleli parce que la Bible n'autorise pas que na tango ya fiançailles yo mobali bokomo ko sala la relation sexuelle excusez ngai na terme na mwasi na yo et mwasi na noté na ndeto benga ka fiancé na yo donc ezana no autorisé te
il faut bongama nano okende kobala ye proprement dit parce que l'autre comme confondre moi moke na kati ya Congo awa bofandi na mwasi o tozo benga lelo concubine o tozo benga ngo na yebite makangu ya makangu d'abord parce que yaka to fanda c'est autre chose yaka to fanda c'est-à-dire les salami o bien que mwasi azwa ki zemi aye ko fanda nano wana eza eloko mususu mais tozo lobela fiançailles na terme normal c'est-à-dire nano zemi ekotite nano ba erreur mususu salami te mwasi na mobali bakutani mobali mtabanda kolinga mwasi alobi ne ba parole d'amour c'est-à-dire babani na kokutana mais étape wana banda kokutana liboso na fiançailles te fiançailles comme tango bimi na famille à mwasi ne to benga peut-être présentation parce que confusion ezalaka muta lingi mwasi kaka lelo akamu ko benga ngo fiancé aza fiancé na non obio lingi lelo bokomba ba fiancé ndengeni il faut que nous se présenter na famille à mwasi à l'état wana nde bobandi fiançailles c'est-à-dire comme ko yana ndako ya famille ya mwasi bazoye ba eke fiancé na ye ba pesi bino kiti bofandi ko kena ba air tardif te po botombe boko ya na ekobote parce que so boko kena ba air mulili ko mosenga obanda ko simba ko banda ko sala ka boye na mwasi na mobali boya ko koya na mwasi na mobali boya ko koya na eloko yango sala makasi bunda mwana mobali oso lingi mwasi na yo tango na tango ba vérité ko lobaka mwasi alo ba défaut na ye soki aza vierge alo ba tangwana soki aza déjà des vergers alo ba tangwana eza mususu pe komaka mwasi ko kosa mobali ah non okosima po mobali peut-être oui c'est un serviteur de Dieu ou bien aza chrétien a respectaka akolanda ba consigne abana ko simba nano te alobi ngana ko yeba nzoto na yo soki na bali yo mais mona mwasi ta mususu po la ba vérité boye ba ko kosa ka non ngoni ngana ba simba ngai te ngaba sala nga boye te ngaba zongsa nga boye te ngaba sala nga boye te mobali peut-être azoko patienter abina ko mona yeka mukolo na kopesa mbongo nyonso mwasi loba vérité soko za vierge soko za vierge te loba nazal de vierge bokolingana ndenge bolingana ki ndenge bopesa na ki mobali pa ko loba ngana sala ka boye na sala ka boye te babala ka na sentiment te babala ka pe pona sonité ezate ka abona zo mona ye ou bien pona bolingo pona kitoko ou bien pona famille na bango ni nazwa non le temps on a batika ya fiançailles temps oyo ko yeba non na lingi mwana mwasi ezala za kitoko ezala za mabe ezala sala ka boye ezala zongisa ka boye nde temps oyo nga na lingi ye ale oyo pesele mbongo ozuye otie na ndako donc c'est ça voilà le lo fiançailles comment mon fiancé ay ko la na ndako ya fiancé na ye soit ça une semaine aya tikiliputa atiki ma papa asali misala tu ya ndako ba sous-vêtements azo sokola est-ce que eza mal que fiancé à cela on peut na fiancé na ala une semaine tam fait un mois non c'est une abomination on a lobby yango na bande ko loba d'abord akoko ya te lelo ba pourquoi ba fi ba komo ko sala yango parce que to komo ko loba eza o to loba ke amoni mobali peut-être aza déjà na ba possibilité azaka na moi studio na ye azaka na moi télévision na ye azaka moi nini fi a paniqué aye komi tika na ye moko mobali pe lokwa akosala nini azwi ye penzata amoni ka biloko yango moko eye nango abandi kolia na ye yango abandi kolia na ye yango ezalaka manque ngana benga yango mingi eza ba signe ya pauvreté pe ya manque ya éducation parce que une fille qui est bien éduquée et une fille qui a une famille entre guillemets aisée ou bien une bonne famille peut-être akoko se déplacer te pour ba parents na ye ba retourner mais yo mona une semaine au kenda wapi akenda ko lala na ye place moko mombali moko bazuiye azuiye lokola soki nini non il faut se préparer à préparer tant une fille bien éduquée une fille qui respecte l'Éternel Dieu et une fille oyo azana famille moko ya bien akoko salela yango te akoko salela yango tayebi ke bo aza mobali pourquoi na longwe na ngaka na kokota na famille na ngaka kokota bo on a bateau se comporte bon puis on a bateau ça là 15 ans de fiançailles 12 ans 20 ans 14 ans 7 ans au rôle bani pour na bango ce sont des aventuriers pour na mobali na yebite na kokoloba na no terme wana bo excuser ngai na employé yango mais na kobana non na koyeba na noté pourquoi mobali a 8 ans et belé afanda ndengwana parce que il y a aussi des problèmes sociaux c'est-à-dire lelo misala eza penzate moi c'est lingi peut-être mobali na mais ba mbongo ezate ba lingani mais bazoko wumela mbongo ezoko mona na te bazoko wumela mbongo ezoko mona na te mais c'est pas bien voilà merci beaucoup et question sur que le koni batoi ko sala ba fiancé oyo bazana mbongo te ba lingani ba ko sala nini pour que ba balana vraiment c'est une question excusez-moi eza question moko eza très importante et loko liboso na banaye koloba ke na bolingo balingaka mutu pona mawate balingaka mutu pe pona sentiment kaka te
c'est-à-dire tant ozokoya ko s'engager pour na libala il faut mieux bongama lelo to monika moi si obandi ko linga yo tie litoyo moi c'est peut-être alingi parce que na moi si na mobali mutazalaka nanu na bolingo liboso ezalaka mobali amoni mwana moi si excusez nga na moni na sepelo na aza moi si moko aza kitoko na bandi ko sepela no na bandi ko loba mais yo peut-être na makaniso no ozaki na posa ko linga nga ete nga na bandi ko linga yo na bandi ko linga le temps yo wanda pe ko linga okuzwi bolingo opesi ngai omona tant c'est pas ya mobali bolingo opesi esili nango parce que ayaki peut-être na bit na yaka bon ya sexe ayaka na bit na ya changer mais tant ça na 2-3 oyo azokolanda eza penza bien te surtout na mobali o aza sérieux na mobali o pesa na famille eza bien éduqué na mobali o aza éduqué ou bien aza servir nzambe eza vraiment honorable te eza eloko moko ya mabe to changer mentalité mobali surtout banda ko luka na mbongo soko lingi mwasi bana na ko luka mbongo yaka oluki mbongo libale yaka soko bongami na yo okubala na yo kosala ngona ba presete kosala ngona ba aventure te ozwi mwana bato ozana musala te oluka ke loko te otie na ndako akolia nini talaka yo te mwa kabelo ya bien olati kitoko soko moni muninga libala yo okota libala o mbala zokoka kosombela yo te onosala ni obana ko tricher ailleurs obana kosala nini yango cause o eza principal ba divorce zo sala mamingi mobala ozana responsable te ozana na eloko te pona sentiment ozwi mwana bato otie na ndako oyebi kokoka kolesa yete maladi na yo okokoka te okokoka kolatisa yete po azamwana azamwasi abata azaka ndako na bango azaki kitoko bongo ya ko guga epa na yo ya ko bebe epa na yo non c'est pas normal. Voilà. Merci beaucoup papa. Cher ami internaute boyoki ndenge ndeko apesi avis na ye par rapport ya sujet ya lelo. En tout cas merci beaucoup na bino batutu bozoki tant ko na biso bo ça toujours connecté branché bo s'abonner parce que ba sujet ya boye et zo marqué na kata Congo Suisse bandeko bapesi ba vie na ba musu ba lobby faut 6 mois musu sa lobby 6 mois mais rebaxer mois 2 mois excédent likolo musu sa lobby pour na 1 année musu sa lobby 7 ans musu sa lobby et ça na duré té il faut juste ko bongama et puis habitude o ezala na ba fiancé ok ne voilà pas fiancé na yo kotika liputa a lobby eza éducation mabe il faut beau changer il faut qu'on changer c'est vrai le fiançailles. C'est vrai, le fiançailles, il y a un moment où les deux personnes se préparer pour qu'un jour atteindre l'objectif na bango où le mariage. Alors, bino batu bosala 15 ans, 10 ans de fiançailles, boyoki ndenge bandeko bapesi ba réponse par rapport ya vie na bino bozo mener, ya couple. On va y avoir 20 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 8 ans, 10 ans. Et puis on a fait peut-être au Bali nos pays du sous-souté. Bandero balobi ovanda mwana bato 7 ans 10 ans 20 ans 15 ans maman muso alobi akolinga te na mwana ye bavandisa ya fiançailles tant ya fiançailles 7 ans 10 ans ou 14 ans to 18 ans et rosimba te. Alors solution oyo bango bapeza nini soko moni kende ko papa oza na mbongo akobala sikoyo te mais olingi mwana bato luka okuta na baboti na ye oyebisa bango papa maman nalingi mwana na bino mais naza na makoki te ya kobala sikoyo. Alors selon coutume na famille bakoyebisa yo qu'est-ce qu'il faut faire et là on est recopé ça pour que oza mwasi na yo okende na ye na place ofandisa mwana bato 20 ans et puis à la fin au baliété boyoki comment est-ce que bandeko bapesa ba vie na bango sur le fiançailles. En tout cas to changer mentalité mode de revivre to meka un peu ko changer technologie za ko évoluer olingi mwasi na yo sala effort bala itai na ndako na place ovandisa mwana bato ba promesse belé puis à la fin au moins sa niveau na ngate ovanda mbala bato batan belé simbite ote asumo bala niveau na ngate. Alors bandeko to meka un peu royer batango aborder mwana bato olukio obanda histoire moko boye bo partager reste ya vie na mutu quelconque. Alors faut assumer la responsabilité. Alors faut comme on tina souka de peur que un jour ba benga yo aventurier. Non. Donc na s'adresser na bandeko basi pe mibali balobaka ya malamu bazwaka ya mabe batikaka. Merci na bino tout bozo ki to akolanda biso du début jusqu'à la fin. Un grand merci à toute l'équipe technique qui était derrière la caméra. Je vois tonton Igor Ting et Babi Mobala Pembe. Pourquoi pas aussi à toi, mon cordon Kiko. Bonjour à toi, mon patron, hein, Balobi, Maître John, maman Micheline, Mishka, 1000 fois maman, maman Monté, maman Lamon. Blanc Sing la tigresse de la presse. Balobi parfaite.
moi c'est Nzambe balobi la poupette. Bonjour à toi aussi. Viens en Chibas grave monter à Malabo. Jonathan Bossale, maman Henriette Chibambe, ma maman chérie Mbombo Chibambe, je vous aime beaucoup beaucoup. Dans tout balinga Ursula na linga bino, ope balinga ngata na linga bino tellement makasi. Bon, restez branchés, ne zappez pas, surtout abonnez-vous, commentez, cliquez, aimez, partagez. On a besoin Ursula numéro n'angeza affiché na se. On a besoin qu'on melanga na page officielle n'angeza Ursula Bossale, les amoureux de Ursula Bossale, na Facebook nanga eza Ursula Bossale ou Ursula Doué Bossale. En tout cas, prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, bye bye, à la prochaine. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo Oyungai Naningi Komona, Ezali Congo o Ezali Kopesa, ba jeune Misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.